Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. Papa sala tola monene na yo mama na bongo ya pela papa tisilo sabo papa. Bonjour à tous qui nous suivent de partout, c'est encore de nouveau votre émission Gospel Impact. Gospel Impact, vous savez, nous parlons de l'évangile dans l'intégralité. Thank you for those of Nigeria. Le loto na mois d'août, nous allons marcher avec nos mamans dans le cadre de Jubilé. Jubilé qui parle Jésus-Christ mort, ressuscité, folie, scandale. Donc nous allons parler, Zalina maman Idaosa comme invité à route à Nigeria, Bishop à Nigeria, Tozalina papa Jean-Baptiste Soumbela, Tozalina maman Lili Soumbela, Tozalina na maman maman Pefa Idi Nabala, connaît maman Nabiso ya musée Idi Nabala avec l'histoire berceau ya histoire Nabiso. Tozali d'abord dans le cadre de la mobilisation de centre sur terrain Gospel Impact, c'est qui peut inviter ba journal Bandego Musu ba confrère et bazaki belé nous aussi. Toyeto la nana nakati, qu'est-ce qui se passe avec le maman ba maman Bakoloba et puis nous allons revenir tout juste après avec Gospel Impact. Thank you. Nanzela na yende kokambola maezali nanzela na yende pomo ezali tombola maboko epai ozali soki tozali aweza pona ye haleluya nalingi otombola maboko haleluya pour reconnaître que yenda yaki pona yo yenda yaki pona biso yenda yaki pona malweka yenda yaki pona Kongo yende aza kongola ya nyonso haleluya oh kopambolio haleluya Propambolio, alléluia. Yesu yoto yaki, Yesu yoto zali kati wesika. Soki toya wezana kombo na yo, epanyo soko matoko nyata ezale na kombo na yo. Propambolio na toko na lelo, alléluia. Sois le coup de ma santé. Alléluia. Merci Seigneur. Oye bako fixe yango na motema ya moko na moko. Petit kanzambe na nzena na oyo kani koloba. Ete moko na moko amona bénéfice ya lona kati na likambo oyo te exécuter oyo eza volonté na yo. To pambo
nzambe na tango na kombo na Yesu tobondeli boye amen. Alléluia, tokete Yesu sote. Shalom shalom maman. Abondeli nzambe zakara na 2 minutes na elisayo. Oyo isengeli biso. Oyo likambo ememeli biso na tongo na lelo. Solo toza na kati ya prière tobandaki banda lobi. Tosangisi makasi tobi tokoma. Amen. De la pamboli ba mama ya bomoko, n'est-ce pas? Na sepeli pona ebe te tango epesa mela biso utakala. Maman Joël a lobi awa likambo ya sepen. Sepen ezali branche ya prière quand na ndako monene ya FFJ. Tolo ba femme et filles du jubilé. Et si quand Nzambe asangisi basi ya pamba te. Alléluia. Basi oyo baza d'abord né de nouveau. Ba oyo bayeba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Ba oyo baza bana na Nzambe. Ensuite basi wana baza basi ya basali na Nzambe pe basali na Nzambe. Alléluia. En bref, on peut dire la femme chrétienne. Et si kanini Nzamba sololi na biso et c'est là quelques années depuis 98. Donc ça dit biso 17 ans. Oyo toza ko sangana ko landisama na emoniseli na Nzambe pona tina na mboka na biso. Na koloba mokelelo peut-être Nzambe ko pesa biso occasion ya ko partager na ebete to si to lié to tonde za bongote avant to ya balesi bino, n'est-ce pas? La limite n'a créé excès, n'est-ce pas? La limite n'a créé excès de table. Mais juste un peu, pour Sabino, Oyo Nzambe alingi kosala pona biso. Mais muke na fongoli muke pona sepe, ndenge na lobi c'est là 17 ans. Oyo Nzambe sololi na biso pona tina na mboka na biso. Nzambe lobi na biso te eloko moko esengeli biso bana Kongo toyeba. Bénédiction ya mboka oyo ekouta na occidentaux na ba occidentaux te. Ekouta te na ba parti politique. Alléluia. Ekouta na moto te, mais ekouta pa na Nzambe yemo. When Nzambe aponi église, corps du Christ. Oyo baza bana na Nzambe. Église oyo Yesu akufa ki pona tina na yango. Esika sopaki makila na ene kurusu. Yango nde Nzambe apesi yango fongola pona lipamboli yango. Kwa sababu tozolo ba église, corps du Christ, eza épouse du Seigneur. Kwa Nzambe atalisi biso image ya église wana eza mwasi. Mwasi yango eza yo na ngai. Alors, lipamboli na mboka oyo to délivrance na yango ekouta na nzela na église. Yango lobi to telema biso basi oyo toza image ya église. Biso basi. Hein? Est-ce que moi si moko azali awa? Amen. Moi si moko azali awa? Amen. Nga nazeba te soko sepelaka te ozaka mwasi me nga nasepelaka mpo Nzambe akelanga mwasi. Ata mokolo moko te nakonde changer sexe. Alléluia. Oh nakomi lesbienne. Ata mokolo moko te. Mais nasepelaka oyo Nzambe asala ndenge asalanga. Alors soki mutu moko azala asepelaka ndenge Nzambe akelai mwasi. Ayeba na koloba amen. Amen. Alléluia. Tu dois être fier parce que Dieu t'a créé femme. C'est pour moi comme moi cité. Alléluia. Mais nazo ko ebisa ote Nzambe aponi yo. Nzambe aponi yo pour la délivrance et la visitation de cette nation. Mboka est prophétique. Le Congo c'est la servante de l'Éternel. Hein? C'est une nation servante de l'Éternel. Nzambe bengi Congo pour esalela ye. Alors, et que c'est na babikolo mosusu. Congo est en mission na yango. Et qu'on qui ça pour ce temps de la fin. Apporter l'évangile avant l'avènement du Seigneur. Et Dieu t'a choisi. Pour que téléma, lumière na Nzambe kota na Paul et kota. Poto ko qui ça o Nzamba lobi na biso. Mais ko le kananzela moto mosusu te menanzela na yo. Toi femme. Alléluia. Yonde Nzamba pesi la bouche autorisée pour changer la situation de cette nation. Alors, pour ces temps comme ceci, tant où ils sous temps et lamentation, tant où ils sous temps et murmure, tant où ils sous temps à coller.
tant oyo ezali ya nzambe ngai na yo toluka nzambe parce que demain Dieu va faire des grandes choses. Alors toye na likambo tolobi jubilé au Congo. Amen. Jubilé au Congo. Et ça na ebite toyebi likambo jubilé en tant que femme. Moi si oyo ayebi nzambe na mokanda ya Lévitique. Et si kanini après 50 ans nzamba tindaki na libota na ye pona ko beta kelelo pona délivrance ya ba oba kangamani. Alléluia. Amen. Pour que moi si oyo ayebi mobalite akumbase. C'est impossible que situation ya mboko biso tofali. Nous sommes appelés à prier en tant que femme, aussi en tant que mère. Porter cette nation jusqu'à voir ce que Dieu a promis s'accomplir. C'est impossible qu'une femme, après quelques années seulement, il y a mariage, son nom c'est Anne, et attendre le Messie. Impossible. Au contraire, ça m'a tout le Messie à Botama. Bango bazali ko la Messie à Botama na nzela vierge. Alléluia. Bazali qui confronté na pouvoir romain. Bazali ko la muto moko oyo engambe ya kobimakati na bango nzambe akolati sa lokola Moïse. Alléluia. Ba mona ye kokoma nzambe na miso na bango pe kosala makambo kokama. Nzokande esengelaka de kananzela ya vierge moko. Abotama lokola moto nyonso. Alléluia. Et cette femme a cru la promesse Yanzam. C'est impossible. C'est impossible pour nous de changer. C'est impossible. Mais cela va changer, pas parce que nous devons nous réjouir, mais parce que Mboka Oyo, il y a un Dieu dans cette nation. Et accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Congo, c'est la servante de Dieu. C'est une nation servante de Dieu. Congo est Kogumba Melabi qui est côté. Congo est comme une nation Oyo Ganga Hala. Non. Mais Congo appartient à Jésus-Christ. Et mon toi qu'on yeba na Ganga jubilé à Congo et sa église. Est-ce que Moutumo va Congo n'appartient pas aux occultistes. Congo appartient à Rose ou à Maïkari. Non. Mais Congo appartient à Jésus. Que si tu crois, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Ça paraît un peu. Hein? Mais tu vas comprendre ces temps-ci. Quand Esther a télémati, c'était temps où il a sauvé la nation. Pour yo so ki ofandi ya solo okofanda na yo mais na yebi so délivrance écoute pas le mot musu mais sort na yo zali to comme na temps oyo église de Seigneur était temps où il faut changer, que Dieu change l'histoire de notre nation. Mais Dieu changera l'histoire de cette nation à travers une femme. Cette femme là se doit. Il a changé l'histoire du monde à travers Marie. Pas 2, 3, 4, non. Une femme qui a cru. Et ce matin, nous avons Linda. Avant moi, sur la Kondima. Moi, c'est la Kondima, comment la situation est dans la côté. Toute situation a maloué kate. Mais moi, sur la Kondima, c'est la grandeur et la taille. On a compris que c'est impossible, comme il est possible. Donc, vous voyez, le monde a maman Joël, ça dans le sacrifice. Ils sont tous allés sacrifice. Ils ont fait ça là, sacrifice. Donc, vous voyez,
Bonjour à tous qui nous suivent de partout. C'est encore votre émission Gospel Impact. Nous allons maman dans cadre de sensibilisation. Nous allons réunir maman et Afrique Mobimba. Maman il y a partout. Ah, nous allons na Kinsuka. Nous dans cadre de mobilisation. Na maman to kuti maman na biso. Bonjour maman. Bonjour. Moi Mikole Belé biso bana to moniote. Nazali kaka. Monaka. Obeti bafungoli. Dans le cadre de la mobilisation, maman, liloba nini au lobby. D'abord, les cérémonies nini au pesi bateau. Au lobby nini. Nzambe azako luka aloba na litoi ya mwasi moko. Nzambe linga susote na oreille. Likamba secret po likamba litoi e bandaka na jardin d'Eden. Tango akeli mwasi asimbi asali ndenge asali Joël kitoko boy. Babandaki kotambola bango mibale nzamba zo susote na oreille ya mwasi alobi okozana nguya tango okende kuna ifo tata na yemba bakantiki ozomona alors nzambe lisusu azali kozongisa bo mama elamuka na mboka na biso yango naza kotindikela biso mama Idausa mama Adina Bala ba mama oyo bazalaki na batata bo ba mema bolamuki mibali bakenda me manto etika na ba mama na pe bazokola siko bango balingi te bakundama na manto me balingi batika manto wana epa na babiso eloki apona ba mama mususu aponi ba mama congolaise. Je vous signale que c'est Ali maman Bouloba maman ba bersa biso quand on était encore tout petit na banzembo ya kitoko maman mo pona batunyo soli ça mot de la fin. Mot de la fin te pona kuvite pona zaka. OK, yango to lobi boye tozo benga ba mama nyonso boya. Lobby le 23 toza na Gombe na avenue Lokele yo mutoza tout autour na côté ya Lukunga landa biso lobby. Même maman na likambo tozali na stade des Martyrs du 25 au 30. Tozo benga mama ayaka ye mokote ayaka na papa ayaka na tata ayaka na bana ayaka na bato nyonso. Tobi ba mama nyonso ba ya to sangana esika moko esika unité ezali esika penzamba salaka mais esika division ezali moye penzamba asala ezate. Oui, liloba kolobe ko zangate nga nazo pesaka pour la célébration ekobanda du 25 au 30 août na stade ya Martyrs to bengisi ba mama nyonso ba Kristo et to bengisi ba mama nyonso ba femme congolaise ba ya ko participer na célébration oyo pona lobiko ya mabota lobiko ya bana lobiko ya mboka na biso ba lobi oyo ya ko enseigner mwasi soki mwasi moko aza enseigner o nation mobimba eza enseigner alors ba sibaya ba zangate ba ya ko participer na milulu minene oyo ya lipamboli oyo ezo uta musika na Nigeria pe na mama na biso et de Adina Bala ba ya to pambola maelongo pona lobiko ya mabota pe mboka na biso na kombo na Yesu. Si nous sommes ici, nous sommes là pour la sensibilisation. Moi, je suis dans le cadre de la CEPEN. La CEPEN, c'est la chambre de prière pour la nation. La visionnaire, c'est Maman Lili Soumbela. C'est elle qui a eu cette vision. Et puis, nous sommes là pour soutenir la vision. Comme on a toujours dit, une vision se soutient toujours avec les autres. À un moment quand nous sommes venus chez Maman Joël, on est nombreuses, on a sensibilisé presque toutes les femmes de ces côtés ici, que ces femmes aussi puissent entrer dans la vision pour montrer que la CEPEN n'est pas toujours dans un coin. La CEPEN est partout. Donc les femmes de toutes les couches, on est là pour prier pour la nation. Nous attendons l'avènement de Maman Idausa. Maman Idausa vient bientôt à Kinshasa. J'ai béni Dieu pour ce temps favorable. Je dis c'est le temps favorable pour la RDC, c'est le temps favorable pour la femme congolaise, c'est le temps favorable pour tous les Congolais où Dieu nous a dit de s'élever pour ce temps afin qu'il visite notre nation. Donc j'ai béni Dieu pour ce temps et je demande à tous aux Congolais de ne pas dormir, de s'élever ensemble pour que nous puissions accueillir la maman qui arrive, maman Margaret Benson Idaosa. Et avec notre maman Vico, nous serons au stade du 20 mai à partir du 20 au 30, là-bas au stade de Martyrs. Là-bas, nous allons jubiler pour le Congo.
Ok, to comme la souka na lisolo ya ba maman na biso to yaki ba maman na biso ba bengisa ki biso to zali na bango du 25 au 30. Du 25 au 30 août, Tozana Bango na stade de Martyr et puis Tozana Bango na cathédrale du centenaire, où il y aura toutes les femmes, il y a RDC et puis plus particulièrement guest, il y a Libanda, maman Nabiso Idao Saout à Nigeria, Bishop il y a Nigeria. Et parlant de celle de Nigeria, là je salue le choix Papa Chong de vous. I greet you where you are, wherever you are, those of Nigeria. This is the biggest moments of women here in the RC. We invite you to come to join them. Thank you, thank you. Nous vous annonçons que nous vous signalons aussi que la sœur Nana Lukezo, son album est dans le marché de Doja. Toro le Belanga avec beaucoup de précision plus dans notre prochain numéro. Na Doja bo voter ne onabiso Nana Lukezo belé na ba Angels kuna na France bo voter belé vote na yo moko est très important pour que nous onabiso à Longa. Nous vous retrouvons très prochainement. Thank you. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.mbomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na mpe bo mokoyamboka.com.